mibale oyo tobandi radio lisolo. Radio lisolo na limite moto akoki koyeba diana na diaspora koleka ngai. Wana na koloba ngo frère et puis po nazali susu kuna te ayebi bien ndenge azala aza kolanda parce que azaka na bato na ye babetaka non landa nga nazaka moto akoboma bato te me nga nalobaka vérité likambo nga nalobi ezalaka vrai mpe ekotikalaka vrai echangeaka eloko moko te parce que nga nabangaka motu te omoni baradio oyo esami na diaspora eza na bamosusu basali baradio mpo na korekolte bambongo na bango omoni ye aza na kati ya boite bino boza koloba neti biso toza koloba mais nayebi te serveur eza epa nani na minute tozoloba donc diana aza lokola moto afandeli serveur siko ngai nakoyebisa bino soki na radio lisolo ekotaka 50 personnes donc nazala na 45 personnes oyo ngai nakosa na radio lisolo na bamasta bandeko banini ngai nazokende tina babruxelles baliège nazokabola bafiche ebele mais na bandeko wana nyonso ngai nayebani na bango diana aza kokanga bango aza kokotisa bango na radio te mpona nini apesaki 50 euro te apesaki 20 euro te yebisa motu na yo wana ndenge nini me bato wana baza kobenga nga baza kopesa nga rapport ke me garçon na bloke nga alobi ke na kokota susu kuna te po nazokontribue na radio te ndeko na ngai so tozosala radio tosali radio wana ezali mpona koinforme bacongolais ou bien tozosala radio mpona commerce tozosala radio mpona bacommerce te sensibilisation ya bacongolais bato mosusu bakoloba o lelo solobi ngai nakutaka diana na radio lisolo diana azalaki animate aza koanime radio ndenge ezali ke otie misiki ye aza konime aza konime ngai motu nakotisi makambo ya baémission ngai ndenge aza wana aza koyoka diana aza koanime ngai nakuta diana deuxième personnalité oyo naza komarche bamo te aza komarche lobango fero maluma papa mopele ye biloko wana oyo diana azalaki nango ngai nalobi ndeko boye te radio ezosenga tokabola baémission motu na motu abetaka émission na ye parce que ezalaka oyo balingi balanda émission oyo balandi oyo balingi balanda émission oyo balandi oyo balingi balanda okomonaka ekopesa ampleur ekopesa malamu totie eloko wana eprincipe ampleur nango oyo epesaki ekei eloko ekei alobi félicitation antuka eloko entre temps nayi kokota nga na bino lokola bandeko bakoti ebele il faut tosala eloko moko ke tobanda kocontribue moi quelque chose tosomba bapese babiloko tozalaki liboso na kotanga bandeko ebele oyo tozalaki na bango liboso te me bandeko bayaki oyo bandimaki bakotaki na kati ya conférence babi non initiative oyo tie eza bien nga lobi bo tozaka meme na poto toza 75 euro na mutu nazwi 75 euro na tindeli dia na garçon moko bo babenga Castello azaka na Colonne tindi ya ye bamosusu mpe batindi ikepa dia na soki 3 personnes ekomi sikola bamosusu bazotinda te ngai lokola nanu bamosusu wana bazotinda te oyo yo ozwi wana biso nyonso totindi toza capable yo pesa nanu mbongo wana biso toluka tosomba pese oyo nasina lieki yango po bamosusu bana kotinda na retard nabomi nanu moto wana ngalabi te oso toke nango boye ekopesa tina bien te donc namoni déjà ke moto aza moins sérieux mais moto bakopelaka ye mabe mais ntango mabe etondi ezalaka susu mabe ya kobombaka te alors nakoko comprendre que tous les masters oyo nga napesaki na radio bakomi kokangela bango avant tout atia vocal na ye il faut atinda 20 euro na ye atinda 30 euro nga naye kocomprendre nga nabengi dia nakabi mais ndenge nini bato mosusu o te bazocontribue te na radio bani tutula ngabi bon naye kocomprendre ke radio oyo ezalaka ya badiaspora donc eza baradio moko eza commerce oyo ezalaka na se ou bien bamosusu bazosala baémission po onimage etonda parce que système wana eza oyo ezali kaka ke eza na bamosusu na poto awa abwaka ngunda na ye wana abwaka ngo adeklare radio wana et puis pour les âmes soki ndenge nini akontrolaka bato wana oyo ye aza kokotisa na radio alors naye kotala nga na bime non na biku kaka naye comprendre ke bapolémique ekomi kokota kokabolaka nyonso koloba émission na se kokomelaka bato ke boma ye kota boye boma ye boma ye mais okomona ndeko sokende na émission bien ndeko émission etengami alors naye kocomprendre sikoyo nga na bino radio oyo naye kocomprendre sikoyo sens nango alors likambo ya Vital Kamerhe na Zakari bababasu biso toza na poto na asir tozo combattre
nani eleke pa ya wech eleke pa ya mama pesa ekome pa ya diana oyebi bamakambo mosusu eza bamakambo koloba te na diaspora parce que bato mingi baza flou bakomprenaka bamakambo te mpona kaka moto azoya azokanga azoloba me yo oyebi masolo akati ozoloba peut-être ya libanda masolo akati oyebi yango yango toza koloba ke eza na bato ebele oyo baza na diaspora toza koganga kaka parce que nano moni 5000 ya kamere te peut-être oza na liaison te oza na mutu te oyo akoki kozue intérim na katikati po okutana na kamere apesa yo mwa 5000 peut-être oza koloba na radio oza na mutu moko teke ya kokutisa yo na zacle apesa yo mwa 1000 mais yana soki akutanaki na bato wana akutanaki na bango a partir ya wechi mama feza parce que mama feza azali représente akomaki représente ya nani na allemagne ya kamere donc mbongo wana ekoti directement direct ekomi offert soki bolandaki diana akomi mbala moko koboma baluba koboma malama oyo tisekedi eza babiloko wana oyo nga naza koyebisa bino ezali vrai yango omoni ke biso totala biso bia ndeko aderoute donc ezosenga mpenza ke no silence moko ekoka kozala kotalela motu mutu ekozala ke mpo oyeba mutu ifo fanana na mutu oumbela na mutu oumbela na ye ocomprendre ke ce soit bamabe mais soki etondi okokomba lisusu te okobanda kozala nyonso fo ebima parce que bandeko mosusu oyo bazala ocomprendre te bacomprendre mutu wana azali nani na diaspora oui tobetaka na biso baémission mosusu ekozala tobeta na biso mais tobeti bamission oyo ezali normal ya social bavie sociale ya bato banini non oui mais oyo ekomi ya politike ntango tozoloba makambo oyo ezali ya politike ntango namoni mpenza ke ndeko derute carrément na kotika yo parce que biso nyonso toza na susi ya mboka biso toza na susi ke changement ekota na mboka na parce que toza na bandeko toza na bafamille totika mboka wana toyebi ndenge nini mboka bandeko baza kovivre bandeko ebele batelemeli diaspora atelemi partout afrique du sud atelemi bato baza kolela pasi mais ntango nga naza na yo meme lelo nazali na yo papa toto peut-être na baradio na bino bosomi mais ntango namoni kaka directement oderute na makambo etali congo nakosala na osusu te soki na makambo social vie normale eza normal nakomona ngo kaka eza nango masolo kaka ezwaki motu songolo paka mais so namoni ke ezali vie oyo ya bacongolais radio oyo ezalaki kolobela makambo ya bacongolais nakomomona ke ekomi koderute nakomomona mpenzaki no mbongo ekotaki otuna motu adende yo moko sentir mpenza nazalaka mosika nabetaka baémission nzoka nde ekomaki na susu mais soko tuni motu okakaka nazwi eloko te ndeko na ngai nazwi eloko te mais ozo kocomprendre ke directement mais ozwi eloko te masolo ezobetama ndenge nini epuis ntango yo ozoyamba kamere aza motu ezali diaspora alingi ye te ayebi ke 10% l'étranger aye kodestabilize opposition mais ntango motu ozoyamba ye fo soki bato mpenza bayebi kocomprendre mituna oyo bakotuna kamere te bato bacomprendre directement ke te babengisi ndeko fo baboma ye epuis ye akozwa tanke peut-être akosilika nga nayebi première fois toyambaka wechi po tokangama na wechi na radio lisolo wechi akufaka na masolo ke ya kitire tokoma wechi na ndenge akosakana te parce que wana dia na ndenge azali wana azwaki na leloko mona epa wechi te mais ntango oyo wechi ayekobenga biso na radio na se toye kosolola ke ezala antuka na sepele na radio na bino bato base ebele antuka radio na bino ifo ezala associé dia nakendaki directement parce que ayebaki déjà ke donc ote wana banokobeli na mwa gris parce que wechi akendaka kini trop wechi aza na babelge akendaka ndeni abalotia eloko nanga liaison epuis nakozala na contact na bato wana nyonso ke soki wechi alinga solola na bango mpe apasenga na radio lisolo nakoyeba ndenge nini nakobenda bango bambongo ezali eloko ezali ke diana alingaka motu mpona intere akendeki mpona intere na nsima ya wechi ayebaki ke nakozwa kamere na nsima ya wechi nakozwa soki wechi asali émission na motu songolo nga nakobenda motu wana parce que so nabendi motu wana alibi bende na se ekoleka kaka rapide le mosusu mpe wechi azoyeba te me nga nazobenda bibende yango
honnête côté oyo ezali ke okomi kokoma te okomi kokoma o te me nayebisaki nga alobi masuwa edindaka mpe na libongo okomi kosala osali bagrimace okrie ke bamona mpenza ke no kombata na dernier minute nzambe akolakisa ke ozalaki kombata te obatamaki na nsima bakombata problème oyo ezoleka awa yango wana bato bazokokomprendre te radio wana ezali radio oyo ezali corrompi parce que ezalaki dès le début ataka komona tu ya kozela mbongo te kaka le wesa fungoleli nzela wana ba esika oyo mbongo ekomi kozonga na radio lisolo mpe esili bandeko mosusu bazokokontela baémission bazokomprendre te mais ezali manipulation oyo ezali ke biso toza baveugle te tozokomona tona biso komona oyo azomonaka mosika akokomprendre ke radio wana ezali totelemeli yango parce que aderute abandi kozwa bambongo oyo ezali ke ya bato wana oyo ezali ke batie na contact na wech wana ezali fre na confirme yango parce que nalobi yango mpe na diaspora motuka koyi koyeba diana koleka nga aza te parce que oyo ezali fre alors mpo na ndeko bandeko oyo nyonso bazolanda radio en tout cas kosekete na bino te teke tozokoloba makambo etali ndele kipwanza na botomi radio lisolo nayebi yango na bandai koyoka yango nayokaki yango na bandai kokuna mingi makambo miziki makambo batalaku na ndayoka ndenge wana donc bamukomoto na pesi feti na nga na Frankfurt na obenisa garçon oyo po aya koanime na feti na nga po animaka bien du coup to comprendre te radio lisolo lisusu ekomi kosala makambo ya politique yango sikoyo tozo comprendre te au juste balingi bamema biso wapi mpe bazotya biso wapi nalandaki émission oyo radio lisolo asalaki vendredi nalandaki yango koyoka ke po ntango radio lisolo ayambaka Zakari ayambaki Kamere ayambaka Francis Kalombo tokomprenaki to juste radio lisolo akoti suna masolo yango ndenge nini po biso toyebeli ye na makambo ya kiatalamu akomi suna makambo ya politike tokomprenaki te neti nga boye na komprenaki te me mokolo wana ntango nalanda bamasolo na ye wana apres namonaki ke aza vraiment clair mingi te mais bon leko aza clair mingi te na te siko mokolo wana susu lobi vendredi nalanda ye le même radio lisolo alobi ke bandeko na biso ya bosomi na bandeko na biso ya kimpwanza bango mpe nde baza na bendele bango mpe nde baza wana bakoti su na masolo yango siko esalaki nga neti mwa vertige moko boye nalingai sikoyo na comprendre bango sikoyo bandeko na biso basintroduire maondeni mais tellement naza na mwa sagesse moko boye nzambe apesanga malgré naza mwasi nalingai sikoyo nafanda mpenza nakanga moto na bandaki kolamba nalanda mpena bien ntango nalandaki lisolo ndeko ya radio lisolo abandaki kosolola na soi-disant abandaki kosolola na Zakari na komprenaki ke eza ndeko ya lisolo te moto abandaki kosolola donc fo ezala ndeko mutu mosusu soki des amis soki nini soki ya badiabulu avoka ya badiabulu moto abandaki kosolola na Zakari sikoyo ye ndeko ya lisolo nde alokotaki na yango kolokota après azwi sikoyo aye kotyango na radio yango na mpo na nga nde nakoti boye eza mpo nayebisa ndeko ya lisolo ke nalandi ndeko awuti oloba na Kinshasa ndeko awuti oloba na Kinshasa aza kutu na susi koleka biso